nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki obone okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya kosabone na ABC1 te yaya façon na kopapola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Maman. Toyoki balobi ete avion ya Martin Fayulu lobi ekita te. Sikoyo yo nini okoyo koloba na bakonza mboka. Bon, koyeba nanu te bapekisi yango ekita te pona problème nini. Pour Martin Fayulu aza mwana mboka. Donc to sepeli nanu tie bapesi ye place wana ezate yende mutu ami ponaki. Bango moko nde mutu bakotaki ba réunion nde baponi aza na place wana. Bon, biso nyonso toyebi ke tozo c'est l'arrivée na ye fa kita lobby. Toyebi yango na mutu na biso ke fa kita lobby. Bon, koyeba te par rapport ya nini bakopekisa ye akita te. Donc likamo vraiment ke bazo pekisela akita te non jusqu'à présent non toyebi yango te. C'est pour cela que tozo senga ke na bango bato baza na pouvoir. Donc ba pe ça fait vers wana ke Martin Fayulu akita. Akita tozo c'est vraiment beaucoup polele. Tozo c'est vraiment beaucoup polele. Et bon soga akiti te bilo bo sa. Bon, souci na biso ezaki akita. Donc souci na biso vraiment que eza ke akita. Donc toza na posate ke akita te akita non akita nde. Tozo zela yende akita. Donc ba so ndé décision est bien que faut akita. Tozo zela maboko polele. Merci mon amour. Merci maman. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Na ABC toloba ete c'est Jésus-Christ qui est le number 1 pambate kolala kolamuka ezali bongo habitude te. Ndeta latina bisika nyonso tozali toloba Yesu Kristo nde moto ya yambo. Bandeko émission ya lelo tozali kolobela oyo nyonso ezali kotia mobulu na kati ekolo wa biso Congo. Bandeko bino nyonso boyebi bipai biso bozali ete baimboka Congo bazali komi lengele pona lobby pona koyamba mwana mboka Martin Fayulu. Mwana mboka o azali bongo candidat commun ya opposition. Bandeko bangai kasi mbilinga ezali komoleka lelo. Na balalio na baitando eke ya mboka wa biso mwana mboka akitate. Toyebi te pona nini. Toyebi te nani apekisi mwana mboka akitate. Kasi na boyoka ka bato mosusu babandiko moloba ete ezali bongo pepo o azali koya nango ezali bongo pepo ya mwana mboka Moïse Katumbi. Ndete latina bango balobi ete pepo wana ekoki kokita la République démocratique te. Ah bandeko bangai. Tikino ngonga nini? Tikino ngonga nini boumbu oyo tokolongola yango te bandeko langai. Tozali kaka na kati ya singa, na kati ya boumbu ya banoko, na kati ya zando ya Zanzibar, bisiko bateka kabiso. Tozali sikoyo wapi? Tozali sikoyo wapi? Bakolo mboka Congo. Oyo tata la bino na mama na bino bapesa bino yango lokola eloko moko po ete bonyoko la plus de 80 millions d'habitants. Pepo esali nini? Na Congo bolo banana bozali na pepo. Na République démocratique du Congo bosala pepo. Ba pepo nyonso oyo bandeke ya likolo e mataka awo ezali bobele ya bapaya. Sikoyo mwana mboka Martin Fayulu soki mwana mboka Moïse Katumbi o azali allié na ye azali ko soutenir ye apesi ye pepo mabe ezali wapi? Bandeko bangai to solola. Émission ezalaka ya réflexion. Nazalaka wana na au milieu du village. Nazali mopanzi sango. Nazali ko s'informer, ko se cultiver kaka pona pesa bilo ba information. Peu importe dimension. Bandeko bangai o eza temps ya distraction te. Tosi to décoller. To tala simate. Lo lenge lo yembo moko bata catholique bo bandeko yembela biso kala. Tango tozalaka na catholique balobi. Yandike benda singa, yandike talaka na ni mave.
ngeke benda singa fwete tala na twala lokola biso to bendi déjà singa to koyi kotala la simate moto azali ko benda singa atala kaliboso totala liboso bandeko bangai totala liboso bandeko bangai nini alingi salama politiki nini ya motema likundu bosi bolei tango molai bosi botokoli na etoko kasi bakolo mboka bazali kobika te bakolo mboka bazali peuple oyo bino bozali bokoya epa na bango lokola tremplin po bapesa bino bokonzi peuple oyo bozali kopesa bango 4000 francs bozali kopesa bango maputa ya njulukable peuple wana azali koya po ete azali neloko te soki azalaki neloko akoki koya te kasi boni bandeko peuple nini bopesi Martin Fayulu peuple nini bopesi mwana mboka peuple nini po ete yamata nango bolingi bosala biso makambo bosalaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ntango azalaki koya bokangi ye nelopolo po ete botongola ye na makambo babino mwana mboka aleki lokola moyibi kasi peuple congolais bosi bonyoki ntango molai peuple congolais ezali ngonga ya délivrance ya République démocratique du Congo botala na gauche te botala na droite te monguna amema bino te monguna alonga bino te tokotaka boumbula ntango ya banoko le 30 juin tozwi lipanda ola bayembi ya Congo kasi babosanaki balobi wuluwulu botala wuluwulu oyo tosepelaki botala lolenge wuluwulu ekomeli biso nini bino moko boloba wuluwulu oyo tolobaki esali biso lolenge nini balanga nzembo bozali wapi ya Congo po ete boyembala makambo mazali koleka balanga nzembo bozali wapi conscience ya population congolaise basombi yango la misolo boni yo moto ya nzala yo moto ya minyoko ozanga nyonso toloba NON to tombola mingongo la biso lolenge mwana mboka moko bokomone kabu ya l'homme puissant ko tchela bino amoni kaka to kokota la kabu ya l'homme puissant lobi mama na ina loba peto pesie maloba bokolanda ye bande ko bangai misusu bako banga me misusu bako telema bande ko zali pasi pe mawa to beti mbela na ABC1 bo s'abonner massivement merci na ba oboza ko s'abonner merci na combattant ndenge boza ko benga biso merci na bino boza bisika nyonso Gédéon Saya la bosani ote merci na lolenge oyo bolingi bo soutenir émission tolobela mboka Congo bandeko éveil à conscience éveil patriotique debout congolais na kotika koloba te hymne na biso botanga yango la bokebi hymne na biso ya Zaire bolanda yango la bokebi bandeko moto moko te soki balobi na ye na ngonga o akoteli felo konziba akoteli felo ata ko basumuki ata ko banganga kisa ata ko baloki bakoloba to nito ke elola moto moko te na mboka Congo lelo yo soki penza bapesi biso liberté d'expression ndenge bilo batamayele bolobaka peuple moko ta ko sepela na mwana mboka Joseph Kabila peuple moko ta ko beta maboko la mwana mboka Shadari ata ko ba o baza kuna na kati bako lia mbongo na bango me baza ne sengote po ete libote la bango za ko souffrir baza ile sengote to totela bango na bilongi kasi na mitema te bande ko bangai to fungola miso lobby mwana mboka Martin Fayulu akita na avion ya Bemba to na avion ya mwana mboka Moïse Katumbi ezali avion mwana mboka Moïse Katumbi bane ko kumisa bango awa baboyaka ba avion ekitela Kinshasa te nazale biloko ebele tozala ta ya kosala émission po to rappeler bilo bisika ni bautaki tango bazalaki la bango baboyaki bango te tozala video ya mwana mboka Moïse Katumbi alobi ete lokola ngala zuite la tiki makolobe pa ya mwana mboka Joseph Kabila Joseph aboyaki Moïse Katumbi tela biloko la etango babana eko teka ba minera mboka Moïse Katumbi azalaki coopéra commissionnaire okele ko teka yango tanga bana eko tinda misolo est-ce que mwana mboka bana eko boya yango boni soki boka boya na moto olinga sala chemin na ete est-ce que sengeli ka mutu Moïse Katumbi za mutu amoni ki ateki minera mboka Congo amoni ka zu misolo ebele alobi akabola yango la population congolaise botika ya bimisa misolo atoka ki ne toko po ete Moïse Katumbi ndenga pambomi na minera ya RDC ko teka yango butu moi kasi lokola zui conscience alobi azongisa yango na baki de droit pona ni boko pekisa ye bande ko bayi opposant botala likambo na lisu ya malamu bande ko botika ko boma na po ete mboka o ezali ya bino
bokonzi oyo bozoluka lelo bokonzi yango lolenge nini ntango bino moko bozali komiteka mbongo nini bakoki kopesa yo mpo bungisa bolema mbongo nini bakopesa yo bana babino bakotanga te bana babino bakokelekela sete beetudia bango ya campus bakangami beetudia ya campus bakangami lelo mpo na nini tout professeur oyo atiaka mongolo tole kuna na enikini azali bongo na kati ya majorité lokola bakowela kulusu ya bango moyen badélibéré bana eza te moyen bapesa bana bapwe babango te moyen bana baleka na collation ezali te botala ndenge bazali kogangiste population betide batelema barevendike droit na bango na yebisi bino ezali mbutu kasi na basoda ya biso bozali na bolema kosengaka ba 200 francs ba 500 francs ba mama ba tchamo biloko la bango la kwempo la koteka po ba bikisa bala bango mais kaka bino bozali kokele ko boma lisu population oyo bino moko bozali na salaire malonga te ba botine nzuluka ba teni koloba kutu te lokola ekota na melio lokola bosukolaka yango te bozanga sabuni mais bino bato ya liboso kokele ko boma ka étudiant bozana bolema police ya République démocratique du Congo mawa est-ce que musana bino police boyebaka yango musana bino ezali ko batela biso na biloko bya biso misala bino ezali ko boma biso te bino bozali wana pona ko protéger biso na biloko ba biso ete bato mabe bakotela biso te mais tala lokola boyebi misala bino te po ete la bakonzi ba bino bazali bakonzi ba olema bayebi tina bisa bache bango lesika wala te tala bazali kotinda biloko boma bato bakoyi kosala ta musu bakamba bongo ezali nde faki pe bafabo babimaka nde la tango baki kosala intervention rapide bango bakoyi komona na kapamba te mais bino na République démocratique du Congo bokoma kolekala na mendoki la sima elembese sachaki bondo kindo Congo ya bino koma kotambola ba jumela na nzela ko intimider population congolaise botalaka mikila mindele te place boko kende boko kotambola ka bongo te bozali kolakisa biso ete mboka ezali na danger bozali kotelisa biso ete bolingi bo intimider population congolaise mais population lobi NON a telemi a ko défendre cause na ye mais bobosani ke bozali ba démissionnaire banana tata mokonzi ekolo na ba député provinciaux national la Sénat ba ministre la bozali bilo so ba démissionnaire peuple oyo ko pesa bilo pouvoir bango la bozo maltraiter bango peuple oyo ko pesa bilo pouvoir bango la bozo konyoko bango bozali sir ete atako bo circuler misolo mabino peuple ale ko pona bino et ko pesa bilo mongoloto atako bo sombi ba bilete la bango ba carton électoral ba ko pesa bilo te to zolo bana Congo po ete lelo bala Congo balobi bazana ta ya koloba to bengala no bango baloba nini pona lobi pona nini gouvernement elingi emema biso na makambo ya lolenge oyo to boyi botika mona mboka akita bino bopesa biso dauphin to yambaye bopesa biso pe ya biso candidat comme opposition akita tozala posa ya lisukulu boye tozala posa aloba la sema population to yambaki mona mboka shadari to kendaki mitingi babino tozalaki kula alo mona mboka tozali awa la kati émission tozali koloba ete baboyi pepo ya mona mboka Martin Fayulu ekita lobi balobi ete pepo wala ezali ya Moïse Katumbi yango baboyi yango enyata awa bino bolobi nini mona mboka baboya pona nini Moïse Katumbi vaza mwana mboka baboya pona nini siko Martin Fayulu ko kitata ko kitela wapi balingi nini au juste to lobi to kozela ye bango balingi après pour ekita lisusu te ekita te pona nini eloko nini esali bon soki ba changer pepo mususu ba kokita na bango quand même pepo mususu ezali te po ete ala mboka Congo mama na yebi te soko fana kala Kinshasa to po zali mopaya est-ce que la Congo pepo ezalaka tozala ndeke ya likolo te yango na bango bamoni ke mutu na bango sengeli bapesa pepo wana ezali mayele mabe ya bakonzi ya mboka la biso bazali ka koluka trouble siko bino population bokoloba nini na likamba bongo ngai population na lobi wana eza mayele mabe ya bakonzi ya mboka biso lobi tokozala na aéroport tozokende koyamba président na biso soki bakoluka makambo bakolukela biso makambo yango kuna po bazalaka wana kaka bakotia mandoki po babeta bato bazoluka nde baboma bato eloko bazoluka yango wana. Donc il lobby bino bo décider que boko za aéroport na 12h. Ko za na aéroport lobby ko la président Martin Fayulu. Biso to décider ango
na base na biso to décider lokola bango bakomi koluka ba base biso na base na biso to décider kabuya lo puso ki base lobi ne tokozala kuna tokokende kozela base na biso ya lemba tokozala kuna lobi tokende kozela président Martin Fayulu donc bana lemba pe batie base na bango balobi lobi Martin Fayulu base na biso lobi tokozela Martin Fayulu tozala tolingi mbutu kutu te tokozela Martin Fayulu lobi tolingi kutu batarso ba mbutu na mutu te lobi tokokende aéroport tokende kozela président na biso oyo tolingi to voter. Merci mwana mboka nzambe apambola bino bana base ya Martin Fayulu ya lemba tokokuta na lobi pola koyamba candidat commun. Merci. Bande ko balandi bolandi ke ezali kaka la mikili ya bapaya te kasi ata awa pe wana boyoki base ya Martin Fayulu ya lemba elobi ba boyi mbutu na sekaki mwa moke pona yokaki base. Cela veut dire batu nyonso pe balobi ba sala ba base la bango. Allez-y comprendre. Si ko to comme de la kamba base mwana mboka Martin Fayulu oyo balobaki aza poa mouche azanga base mais boyoki base na ye ya lemba na kati ya capitale ya République démocratique du Congo. Bande ko balandi ba mama pe batelemi bakoti likamba oyo alobi aza mwasi alobaki akoloba. Bande ko na ngai penza lelo toyeki ka koyebisa bino ete bo teleme to boyi mbilinga mwana mboka Joseph Kabila ole mingi la République démocratique du Congo osalaki statistique na yo olobaki na biso ete bilan na yo moko osalaki yango eza négative ba projet na yo ya 5 chantiers esimba te makambo na yo nyonso emonani te sikoyo tolobi opesi dauphin boni bolingi lisusu bosala biso mayele mapoloso mayele mapelengendu mayele mabe totelemeli yango longonya na bino nyonso oyo bolobi changement ya République démocratique du Congo longonya na bino nyonso oyo bolobi ete tozwa Congo ya sika longonya na bino nyonso oyo bolobi ete bozali kotambola na mayele mabe te bozali kotambola na kotongo te na koyina te kasi bolobi tosangana tozala bana ya tata moko mama moko ekolo moko mokonzi moko toluka kimia lekolo Congo partout oyo bato bazali kokufa na este na baba Congo ba crime oyo esalami ya makasi génocide oyo eleki mon génocide tolingi yango lisusu te na kati ekolo Congo yango totondi bino totelemaki penza ngai molobele wa bino au Seigneur de la presse ne biso tolobela mboka Congo na cameraman na biso Kabuya l'homme puissant le fatigable comparable, l'incontournable, tozala ki penza poete, to beta mbela, toloba ete, lobby, tokokita. Mais to yebite soki bakosala biso, lolengo basala ki biso, na makambo ya mwana mboka, bemba gombo. Soki boteli kingo wangai, awa ata kolazali ko bomba la seneti, kasi bokomona ete maele mabea basoda babiso, ba pesa ngai penza etumbu ya kozwa cicatrice o na lacrymogène kasi lokola tozali ba soda ya yi ekolo balobeli ya mboka Congo mosala la biso ezali mosala ya soda bapanzisango bazali wana pona koloba solo ndetala tolapandai ya koloba solo tika nzambe apambola ekolo Congo au Congolais matondi mingi na mama Chantal yao na opportunité oyo ozali kopesa biso tika nzambe abomba yo na mobile na yo papa ozelo message na ba mapasa ba yo Bianca na Rebecca tika penza nzambe amona bino soki lelo oyo tozoswa bambele ya bato baike tika nzambe penza abatela yo combattant en Afrique du Sud Zaire nzambe abatela yo combattant oyo bengaki nzambe abatela yo na pesi penza longonya na mona mboka bafalanga po ete na moni bazairwa bayingeli ebele tika nzambe apambola yo Germain bafalanga mbote ebele na mona mboka président fédéral ya MNC na Allemagne mona mboka Lucien Bazaiba mbote na Malko Kakila mbote na Rita Mawete la fa propre ba pouramento angolano ba citadela mbote penza na femme capable Olga Lompinga na mokiteno Florence Matondo Mido mbote la bilo bozali bayike Tony Musungu le Grand Mayase mbote na population congolaise mobimba bande ko bangai bozali ebele tokuta na mokolo mwa lobi boya toyebi ete dongolo miso bakopesa misolo pona kobimisa trouble bakopesa misolo pona kosala makambo yike kasi tolobi tolakisa ezaleli ya bato balingi mbongwana kofinga te koinate kotongote mama Mireille molongani ya papa Godard na États-Unis mbote na wite pa ya mama Chantal mama Sylvie Mbenza omonite nzambe apambola yo
Bokila Lokonde, femme pekato, la femme puissante, maman boyo, yo moko tozomona ba jolibité, tika nzambe, amona bino, bande ko bangai, na sepe na bino nyoso, edo bila, na France, bozali ebele, dagoda mbao na Paris, dagoda mbao na Paris, mobile kitoko, vraiment na ebi kokoya. Bino nyoso bolaki ngai, Jean-Jacques Ndubu, bato bazo benga pola tina na yo, balobi, hôtel sabiso penza, toko lukao li susu la kauka. Merci pour l'intervention na yo, pour le développement, ya République démocratique du Congo. Bandeko, bolingi développement to bolingi te. Ba o balingi développement. Ba o bazana souci ekolo. Ba la South Africa longonya na bilo po botomboki. Mboka oyo gilo mpenga vandaka na ye molonga na ye. Merci na kabuya l'homme puissant za la sima ya caméra. Merci na Pape J, directeur de recherche stratégique. Merci na sango mokonzi pareil à monsieur Bangai père spirituel à ABC. Vraiment ce que la bossa et les cambo et koza motema mabe ba condoléances na mama pasteur Lili Saya. Toza la matanga tokufeli tata mwasi tolela la ba o bazole le longo bino batu bolinga ko de la presse ndeka kezala kapoto kunda bokilo babiso. Ba condoléances encore une fois na famille Saya tika nzambe amona bino. Mama Faria na mokonza bakabelo na Fondation Believe. Fondation Believe eye ko sunga ba veve eye ko sunga ba orphelin biloko bongo ndeto lingi biloko ba konzi bazo kokate bino batu pamba bozo sala yango. Fondation Believe bientôt bokomona na bilili oye kambami na mwana mboka Mama Faria na mokonzi ya bakabelo tika nzambe apambola bino Congo au Congolais. Coordination ya Jimmy Boyembe. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.